Mesdames, Messieurs, voici arrivé le corps inerte de notre cher et regretté Edingwe Moutona Genge. Nous vous prions avec tout le respect de bien vouloir vous lever pour l'accueillir, s'il vous plaît. Merci de nous lever tous pour accueillir le corps de Edingwe Moutona Genge.
Tapi rouge, non kosonga tengele tapi rouge. Tamulai kuna. Merci de reprendre respectivement nos places, s'il vous plaît. Reprenons nos places. Et merci de libérer l'espace vert. S'il vous plaît, regagnons nos places. Chers caméramans, chers photographes, chers amis de la presse, merci de libérer l'espace vert, s'il vous plaît. S'il vous plaît, bateau, bazali na ba place te, tote les maliboso bateau ba vandité. Montonyon soza na esika te, leka na sima, zonga na sima. Va brutaliser yote, nous voulons qu'il y ait de l'ordre, s'il vous plaît. Merci de vous soumettre aux ordres protocolaires. Merci de vider les lieux, l'espace vert doit être libre. Même les caméramans qui sont là, s'il vous plaît. Passez de l'autre côté. Allez-y, passez de l'autre côté. Quittez là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, protégez vos appareils téléphoniques. Il n'est pas permis de filmer avec vos téléphones, s'il vous plaît. À part le caméraman, les photographes qui sont autorisés. Merci. Papa José.
vavanza sola sola tira ikweti sala tira sabi boyasa oh sola buena vavanza enge ya kota buena vavanza sola tira ikweti na sabi boyasa Merci. S'il vous plaît, avant que le podium, vous arrêter un moment, il y aura un temps pour ça. Pour permettre l'émission cérémoniale dans la main. Je vais tirer la vidéo quelques minutes pour le spectacle. Mais pour le moment, chers catcheurs, pour permettre l'émission de la cérémonie, s'il vous plaît. Arbitre, merci, chers catcheurs. Dorothy et la s'il vous plaît. Thomas la cérémonie. Arbitre. Merci. Match nul. Thomas de la baronne en beau aussi. Merci, match nul. S'il vous plaît, vous préparez la podium. Pour l'instant, vous permettez de se trouver dans le programme. Un champion, merci, cher champion. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes tous réunis pour rendre un dernier hommage, un hommage mérité ou que mérite Edingwe Moton Ngenge. Nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer ce qu'a été la vie de cette icône du catch congolais. Je dirais que c'est l'un des précurseurs du catch congolais. C'est parmi les personnes qui ont façonné l'image du catch congolais. Il est également parmi les personnes ou les catcheurs qui ont donné le goût du catch au Congolais. Et nous sommes tous, mesdames, messieurs, réunis à cet endroit, le palais ou l'esplanade du palais du peuple, et pour honorer la mémoire d'Edingwe Moton Ngenge, le champion
du Congo. Et donc très rapidement, je m'en vais vous donner ce sera le programme de ces obsèques. Question de gagner en termes de temps. Nous allons commencer par un court culte d'action de grâce qui sera dirigé bien sûr par le révérend Surbans Soalengue Bernard de l'église Kimbanguiste. Ensuite viendra le tour de l'horizon funèbre et la biographie qui sera faite par M. Pierre. Et après cela, nous inviterons son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, qui viendra dire un mot en mémoire de Dingwe Motonangenge. Il va également procéder à la remise de la plaque mémoriale, président de la Fédération congolaise de catch. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, nous sollicitons auprès de votre haute autorité la continuation de notre programme. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, nous allons à présent inviter son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, qui va avancer pour prononcer son mot. Excellence, prière d'avancer s'il vous plaît.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Honorables députés et sénateurs, Excellences, membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Fédération congolaise de catch et tous les membres du comité exécutif, Mesdames et Messieurs du mouvement sportif congolais, la famille biologique du champion Eddie Ngoué, chers catcheurs, chers sportifs, chers tous à vos titres et qualités respectifs. Je prends la parole aujourd'hui à un moment de douleur, de tristesse et d'une profonde émotion. Car la mort est allée loin jusqu'au Maroc pour frapper l'un des dignes fils de notre pays, je cite, Eddie Ngoué Motonangenge, alors en soins. L'homme à qui je rends hommage en ce jour a marqué l'histoire d'un sport et à travers celui-ci, celle de toute une génération. Eddie Ngoué Motonangenge n'était pas seulement un athlète exceptionnel, c'était aussi une source d'inspiration de milliers de passionnés du sport à travers notre pays. Par son talent, son engagement et sa détermination, il a supporté les couleurs du catch congolais à l'époque zaïrois et a fait vibrer les foules sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors que le ministère des Sports et Loisirs et tout le peuple congolais voulaient lui rendre un grand hommage à travers l'organisation d'un grand jubilé dédié à la fin de sa carrière, la mort nous a surpris et nous a contraints à prononcer ce mot à l'occasion de cette circonstance de séparation. Eddie Ngoué Motonangenge était le symbole de l'unité du catch congolais. L'organisation du jubilé d'Eddie Ngoué Mapima Mbaka, lui, a permis de rassembler toutes les tendances et de taire les querelles intestines dans la fédération du catch congolais. Aujourd'hui, le ministère des Sports et Loisirs est fier d'avoir des interlocuteurs parlant le même langage du catch congolais. Je leur rends ici un hommage méritant. Il y a lieu de relever que le gouvernement avait mis un accent sur l'organisation du jubilé d'Eddie Ngoué Mapima Mbaka, lui. Des instructions claires du premier sportif, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été données à l'exécutif à cette fin. Et quand la maladie a frappé, les mêmes instructions ont conduit à sa prise en charge dans les meilleurs établissements du pays jusqu'à son transfert vers le Royaume du Maroc pour des soins appropriés. Notre volonté était de garder avec nous notre grand champion. Malheureusement, la nature en a décidé autrement. Eddie nous a quittés, mais son œuvre restera dans nos mémoires. La République démocratique du Congo se souviendra toujours de ce grand champion qu'il était. L'occasion pour moi de présenter les condoléances au nom du chef de l'État et de tout le gouvernement de la République démocratique dirigé par Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, à sa famille biologique, à tous les catcheurs et sportifs de la République démocratique du Congo et surtout aux habitants de la commune de Matete qui ont fait de Eddie une référence et une fierté. Aujourd'hui, sa disparition laisse un vide immense, mais son héritage restera gravé à jamais. Son nom continuera d'inspirer les futures générations de catcheurs et sportifs congolais. En ce moment de douleur, je ne voudrais pas m'étendre dans des discours. Tout ce que je peux affirmer est que champion Eddie Ngoué Mapima Mbaka, lui, Motonangenge, tu as été, tu es et tu resteras toujours un champion. Je ne peux, parce que nous savons tous la situation que le pays est en train de traverser, je ne peux clore mon propos sans rappeler l'importance que nous avons de pouvoir défendre notre patrie. À tous les Congolais, surtout à tous les sportifs congolais, de pouvoir penser à intégrer l'armée
à rallier la patrie pour que nous puissions défendre nos terres. Dieu nous avait donné Edingwe et Dieu nous l'a retiré. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vous remercie. Excellence, attendez un moment, s'il vous plaît. L'Excellence va également remettre la plaque mémoriale au président de la Fédération congolaise de catch. Question d'aller la poser à la place des artistes, à la place Victoire. Merci. Honorable, Madame, Messieurs, nous allons tous nous lever, s'il vous plaît, pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Merci de nous rasseoir, s'il vous plaît. Merci, fanfare. Merci, fanfare. Merci. Nous allons continuer avec notre programme et inviter à présent le révérend Surbas Swaleng Bernard. Il est conseiller principal en charge de l'évangélisation de l'église Kimbanguiste. C'est lui qui va conduire ce moment de culte à qui nous allons octroyer 10 minutes. Révérend, prière d'avancer s'il vous plaît.
Na kombo ya tata ya mwana pe molimo centre batata pe bamama bandeko kati na nkolo tolingi tokota en communion na tata Nzambe na tango oyo na nzela ya liloba na ye yango lokola ya edi akomaki kimbangiste mwana papa na bongo nde tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na nkamba Yerusalemi atindi biso kwete tosala kilte oyo na ndenge ya Église Kimbangiste na bongo tosengi biso banso tozala na limemia kwete toyoka liloba na tata Nzambe ekosunga yo ekosunga pengai pona mokolo ya boye tata Nzambe akwa koyamba molimo na yo na bongo tosengi nzembo ya bato banso pa ya tata dirigeant couple moko pe mama révérende Mwilu présidente générale ya association des femmes kimbangistes akofongola biso libondeli. Si Nzambi ukatila mukimwana kiame. Prière de vous lever s'il vous plaît. Si Nzambi 1, 2. Si Nzambi ukatila mukimwana kiame. Telame se salu kyangu Nzambi. Si Nzambi ukatila mukimwana kiame. Telame se salu kyangu Nzambi. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enza ya vimba mbangi kwa vuluka. Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kya Nzambi mukeleka. Enza ya vimba mbangi kwa vuluka. Tobondela okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo santu tozongisi matondi na matondi na boningo moneno talisi lisusu katikati na biso ya mokolo malelo ya le 2 mars 2025 tokotaka awa na palais du peuple melelo ebele ya batutoye na tina ya bokaboni ya nzoto ya papa na biso edingwe papa mokolo ngwe pesa meli biso ya solo ezali mokolo na yenga mokolo ya sambo oyo osali bisala mokolo motoba ya sambo yo pemi po bulisi yango mo mesano na biso ya solo tokotaka kasi lelo yo bengi mwana na yo oyo pesaki ozwi biso tokoloba nini mwana na edinge na se ya tango andimelaki yo nde biso toye na ngonga oyo pona koyoka liloba oyo bongisi na nzela ya mosali na yo liloba oyo ezali lisusu pona papa edinge te kasi ekomi pona biso nyonso pamba te mokolo moko ya pasi oyo ezelaka biso tobika moko na ngonga oyo akanisa oyo biso tozali papa edinge pazalaki oyo biso edingo akomi biso pe tokokoma nde moto na moto sengela sosola liloba oyo ekobima na mokolo na lelo na nzela ya mosali na yo ebande kino suka tosengi assistance na yo okombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Toko simba mokanda mwa tata Nzambe mokanda mwa bule pona kotanga mikanda mibale na circonstance oyo yambo tokotanga na deuxième livre ya Pentateuque oyo tobengi Exode chapitre 20 verset 1 à 17 esika wapi tokutaka mibeko zomi ya tata Nzambe nde tokosukisa pona circonstance
na Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 à 7. Tozo bandana Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Et mon ibiso totanga na kombo na tata, mwana pe molimo santo. Motoya mokande lobi, les 10 commandements. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans les ciels, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer les jours du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je bénis le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Je respecte ton père et ta mère afin de jours d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Toleki na 2e livre, ndenge tolobaki na Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 à 17. Liloba yankolo iso. Titre balobi, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Totangi, ne soyez pas si inquiets. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous auriez dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé, vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo, amen. Tobondela. Na kombo misato ya bule, nzambe tata mwana pe molimo santo. Tata kimbangu nzambe abakoko na biso tango ekoki, na circonstance ya liwa, ya bobseki ya mwana pe lombe na yo tata edingwe, oyo sepelaki kobengo batizaki kombo ya Saint Paul. Liloba na yo elingi kosakolama. Yango tosenge kwa kolimbisa masumu na ngape ya baninga nyonso tosangani awa. Latangai pe lobakati na ngai, fongola mitema pe matoi na biso molimo, to bomba to salela po ete elongisa biso na mokolo masuka, na kombo ya tata mwana pe molimo santo, amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo, batata pe ba mama bana ya nzambe, ndenge tosili koloba ete circonstance esangisi biso ya solo
na bonsoto ezali ya pase po tobengi yango liwa bokabwani ya nzoto pe ya molimo ya mwana na moto me na molimo ezali esengo po ete mwana azali kozonga epai ya tata na ye po ete na mokili toyaki mobembo biso banso toyeba ete na mokili toyaki mobembo yango tangu tozali na bomoi toyeba kobongisa ndenge nini tokozonga epai ya nkolo ndenge tata edingwa na dernière minute na ye apreparaki retour na ye donc toyeba ete liwa ezali fatalité te to fin du monde te mais ezali nzela oyo tokozonga epai ya nkolo donc ezali passage obligé oyo tokozonga epai ya nkolo tokoyaka na mokili na nzela ya mbotama pe tokozonga epai ya nkolo na nzela ya kufa toyeba ete nzoto ya masumu ekotaka lola te nzoto ekotaka lola te nzoto pe ekotaka lifelo te oyo ekotaka na lola ezali molimo lamu soki osali malamu yango batata bamama tosala malamu mpona koprepare molimo na biso kwa kozonga epai na nkolo me soki osali mabe na mokili nga mpe nasali mabe esika ya molimo kokende na lola ekokende na lifelo donc nzoto ekendaka na lola te nzoka nde tozosala masumu ebele tozosala mabe ebele mpona kosepelisa kaka nzoto nzoka nde nzoto apesaka motu merci te akokota lola te akokota mpe lifelo te ezali matière réflexion mpona biso banso towela nanu milimo na biso yango toyeba nzambe mpe tobanga ye mpe toyeba ete liwa ezali nzela biso banso tokoleka na nzela wana yango ntina totangaki mibeko zomi ya nzambe ezali volonté ya nzambe exprime mpona biso bana na ye oyo akelaki na lolenge na ye mpo nzambe akelaki mutu na lolenge na ye alobi créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse chapitre 1 verset 26. Donc mutu nzambe akelaki na lolenge na ye yango totambola ndenge nzambe aligi awa mibeko zomi ndenge totangi na deuxième livre ya Pentateuque oyo tobengi Exode na chapitre 20 verset 1 à 17 nzambe azali ko-exprimer volonté na ye apesaki yango na circonstance ya sorti ya bana Israel na Egypte mpona kokota na terre promise na mokili elaka condition apesaki bango respect ya les 10 commandements biso pe lokola bana na nzambe esengeli na biso kotosa mibeko zomi ya nzambe ndenge totangi yango nyonso tolandi batata pe bamama toyeba ete mibeko ezali règle oyo nzambe apesi oyo biso tokolanda ligne de conduite to canon mesure esengeli na mwana na nzambe nyonso akwa kotosa mibeko zomi ya nzambe po ete kozanga kotosa mibeko ememelaka biso pasi rupture na tata nzambe yango ememaki na jardin d'Eden liwa malheur nzoka nde ntango Adam na Eve bazala kotosa mibeko bazala koyoka na malamu na tata nzambe donc mibeko epesa communion malamu na tata nzambe mpe na baninga bato yango mwana na ye nkoliso resumaki yango na 2 commandements linga nzambe na yo na motema na yo mobimba na makanisi na yo nyonso na mayele pe na makasi na yo nyonso totia mayele na biso mpona lukumu ya tata nzambe me mpona buzoba te po ete mwana na ye alobi tolinga tata tolinga nzambe na motema na biso mobimba na mayele na biso nyonso pe na makasi na biso pe alobi linga moninga na yo ndenge okomilingaka yo moko soki tolingi baninga na biso tokoboma bango te ndenge ezosalama na este po nyonso wana bakonsekansi ya kozanga kotosa mibeko bazali kolula nkita ya Kongo tala masumu ebele à la fois koboma koyiba koviole masumu ebele mpona nini mpona kolula nyonso wana ezali kobuka mibeko ya tata nzambe etala bakonsekansi eye me ntango Adam na Eve baye kobebisa babuki mibeko na nzambe rupture esalami bango mibale bakimi mwasi na mobali donc tala importance ya mibeko ya tata nzambe epesaka boyokani malamu na tata nzambe ntango buki yango rupture esalemi bokabwani ye
yango nzamba lobaki bo wutaki na mabele bokozonga na mabele pona nini conséquence ya etumbu kozanga kotosha pasi yango wana banda jardin d'Eden ti lelo tozali na mpasi yo lobi nini nga na lobi nini toko continuer na masumu toko continuer na mabe eloba Saint Paul na Romains chapitre 6 verset 1 suivant to wumela kaka na masumu pwete ngolu na nzambe fuluka yamoko lobi te yango batata ba mama tondi mela nzambe pe tosalela ye yango totangaki na Jean chapitre 14 verset 1 à 7 kuna balakisi biso maloba ya nkolo Yesu azali ko préparer déjà bayekoli na ye na liwa na ye d'ailleurs annonçaki déjà na ba passage eleki liwa na ye pe alobi Juda akotrahir ya koteka ye pe Pierre akoreniye ye esalama pe bongo awa na passage totangi ya chapitre 14 azali koloba na bayekoli na ye lelo azali koloba na biso tofandi awa na circonstance liwa ya ya edi alobi bomitungisama te ne soyez pas si inquiet bondimela nzambe bondimela pe ngai po epai ya tata na ngai bisika bizali ebele nga naza nzela nazali solo pe nazali bomoi moko ekokoma epai ya tata te soki aleki na nzela na ngai te yango toma moko ya bapotre na tuni biso toyebi te ozokende wapi yango alobi kalakala wana boyebi ngai te oyo amoni tata amoni ngai c'est-à-dire terme théologique na bango lokola ezalaki règne nkolo Yesu tata aza kosala kati na ye molimo santo mpe aza kosala kati na ye donc ezalaki ntango na ye la péricorèse ou bien l'interpénétration alobi oyo amoni tata amoni ngai po tata azali kati na ngai yango batata bamama ezali message fort likamba monene ezali toyeba ete nkolo Yesu azali nzela azali bomoi moko kokome pa tata te soka leki na nzela na yete me ya edi esengo na biso ezali ete andimelaki nzambe nkolo Yesu na lingomba atikaki na maboko tata Simon Kimbangu ya wana kendaki na nkamba première visite na ye le 30 avril 2021 plutôt tango akomi na nkamba lokola azalaki nano na makambo na ya mokili amekaki mpe mokonzi abule ameki alobi atindi le premier numéro esimbi te deuxième numéro esimbi te troisième alobi nakoya kokufa pamba nde na tongo baye balandaki yango na ba YouTube même na télévision afukami papa azali kuna ye kotoyo alobi papa ozali nzambe na ngai ya edi abengi papa Simon Kimbangu kanga ni nzambe na ye me bakachere babengi ya edi nzambe na bango me ya edi abengi papa Simon Kimbangu kanga ni nzambe na ye allez-y comprendre yango lelo tozali nesengo na liwa na ye sazwaki baptême amelaki communion asalaki nyonso bakoki kosala lokola kimbangisi toza kotambola na bakenge mpona kosakola sango malamu yango batata mpe bamama compte tenu ya ngonga toyeba ete ya edi akomaki mwana papa yango tomoni fanfare bambuta lingomba mpe bakimbangisi nyonso baye donc akomi lokola les deux brigands na ekulusu moko alobi yo nkolo Yesu kasi osala miracle me mosusu alobi yo tala biso toza babrigand me ye lisumu nini asali kolo kobosana nga te na bokonzi ya tata na yo nkolo Yesu alobaki na ye lelo sikasikoyo na bokonzi ya tata na ngai donc ndenge moko na ye edi lelo atatoli monene ya tata Simon Kimbangu aza na Yerusalemu ya sika na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen Amen. Obeti maboko s'il vous plaît. Tobondela, levons-nous pour la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? S'il vous plaît. Sukaya bomoi na yo ezali liwa
suka ya bomoi na yo ezali liwa masoyo sa suka ya bomoi 2 3 suka ya bomoi na yo ezali liwa suka ya bomoi na yo ezali liwa masoyo salaki awana mokili okozela kaka belende futi nekoranga bongisa motema nekoranga bongisa motema mobembo yaki ndele okozonga suka ya bomoi na yo ezali liwa suka ya bomoi na yo ezali liwa masoyo osalaki awana mokili okozela kaka belende lifuti. Merci. Tobeti Maboko, s'il vous plaît. Pendant que Basali Anzambe Bazali Kozonga na Bisika na Bango, je ne suis pas seul. Nous allons à présent passer à une autre cérémonie. Il s'agit bien sûr de la cérémonie du dépôt de gerbe de fleurs et le recueillement simultanément. Billy Kikel. Alors, mesdames, messieurs, on va poursuivre cette cérémonie. Nous allons commencer par les officiels d'abord. J'aimerais inviter d'abord Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, Son Excellence Didier Boudimou, pour son dépôt des gerbes de fleurs. Là, c'est Son Excellence, Monsieur le ministre en charge du sport et loisirs, honorable Didier Boudimou, qui avance pour déposer sa gerbe de fleurs. Excellence, nous profitons pour vous dire un grand merci pour votre implication personnelle pour la réalisation de cette grande cérémonie d'hommage organisée en mémoire des Haïti. Et un grand merci, nous jetons également de fleurs au PDG Horizon Massamba avec toute son équipe, Horizon Phileubre, pour ce travail de titan, un travail de qualité. Et merci d'avoir métamorphosé le palais du peuple. Question